photo Joël Mbetenge ye kininga viens nga bima na vie ya mukulu bosala ni osutena mukulu azana posa to soutenir ye mukulu atkala kotonga yo te kobundisa yo te yo sala ba émission on a mis gozo expliquer que JB maintenant c'est les ba calcul boye JB to bundisa JB za danger ba yebi ça na YouTube ouais pas migi le long ozongela suso JB boye JB bote tika présent JB qui m'avait yo za grand frère nga na pesa respect trop yebi yo za yaya moko moi soni moko ezalaka na nzoto de bofanda komba yaya ozana leki mo biloko ba présent JB pesa au respect mais yo ngo no taki ono monite ke ezala faux parce que tant yo sala bon so biso to notika yo to ya o rabaisser non solo la vérité JB comme qui dépend na bureau na église la pasteur moko na bon au sambela c'est normal ba prophétie o kubima et pas pasteur moko na sinon ba analyste ba congolais ni atali na ba TikTok na ba émission mususu et pasteur moko na crédibilité na Congo lelo et o JB a coupé ses confiance vie ya makambo eleka na vie na ye ou ba tout le monde en fait yo na pro de vieux non on a des émissions solo la vérité donc c'est la famille ko quand ça texte tout ça groupe moko ba discussion ezala raté zanga raté vous comprendre o ba bengi ndoki oui parce que président au salani ata soka ju par ya président ya Virgile Kibens tam suso o loba yango te azana manière au saila a au salandeni omoni vie marai akamataki abeti ve Kester Mbata marai oh histoire vraie abeti fumu patari wambi ve Kester Mbata na viva ve Kester a exigé marai toye donc marai longwa ya tikala vie beaucoup le temps que grand prêtre alobi jamais na suspendre marai pour saler loka mabe mais non longola été merci ma mikolo ve Kester akendaki marai atikala na viva solo la vérité ngai loko na reteni ba osala fierté n'époque na bango ya musique congolaise oyo artiste chaque fois so ba binisi album rivalité za makasi au lieu de ba rivalité tozaki nango mona o artiste munene o kuna ta msusu ba orgam ba demi-ton mais to chakaka poids équipé pour la té équipé za té bango eza musala oyoki desa ese choyo ebomaka oyoka ngope oyoka kote kuna misama na kabaluki makambo bavandi kimia motemezo plere moto akokotela ngwazali te ngana yikula santima bolingo na maboko mayo uzokake ukamona mobala yembe usanti ke frisson makwanza esalio masuna na fere yo kabongo buiso zo mabona yo kabongo solo la vérité tongo etaninga na kola muka mama nakoyoka na radio sesango nayokia solo kombozi fio kasi nakomi tuna soki ya solo mato eyoki nakomi zobao nabima libanda nakota na ndako nasimba moto nalata lipapa radio eleli lisusu nayoki babengi ngai molimo ekei ya solo babengi ngai solo la vérité donc bat bazaki na intention ko ba mikolo bakalaka bato yo yeno orchestre na répertoire te yo kutinga na kati orchestre nga moko so présent matin na imba attend sous 2 chants ou 3 chants na otike le mo ba Moïse le binaton bon minette na liba eza partir wana liba te mais tant basali banzembo ba mbi disque ba tchétché ban disque bazu ba espace. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides,
TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance en considération. Vous savez, vous êtes belé, à travers le monde. À travers notre chaîne YouTube, Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Benfo dans temps réel. Vous savez, nous sommes dans la société, nous dans un concert, dans un album, dans pour ça, tout le bila maramnayo, vous hésitez à contacter biso pour la publicité, tout le bila maramnabino, tout un shooting photo professionnel, tu sais, nous, n'arrête à studio, biso, nous bala, nous c'est l'anniversaire. Olingi osala album wana pour sa shooting photo ngo kanga photo en mode famille contacter biso pour la shooting photo bobo sanate numéro sur la vérité les quartiers s'il vous plaît parce que ba ibe biso téléphone à musala donc so lingo benga biso komeli biso na ba plateforme ba TikTok to répondre yobi oloki numéro na ngamboko numéro ezo les quartiers to luka sim blanche et puis téléphone rozongi sango dans la ba concert na kata France le 19 oyo mona mboka son excellence mais c'est l'ambassadeur Gims. On a 5 concerts à Paris, la Défense Arena. Le 19, le 20, le 21, le 22. Samedi, on a 2 concerts. Donc, semaine prochaine, on aura show à Paris, la Défense Arena avec mon amboka. Merci. L'ambassadeur maître Gims. Tout ça, bon, maman, si concert a reporté. Normalement, il fallait un lobby, ils ont reporté. Bah, réseau, tu éviter, tu as Kofi, Olomide et si Dieu. Merci pour la bande tout, pour perception confiance. Merci pour la bande tout, au Bolanda Rabiso. Merci pour la force, l'encouragement. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour, Bokis Bompema. Bonjour, Miguel Niema. Bonne santé. Ouais, santé qui te par la grâce de Dieu. Au côté 2020, au 6 à 2025 pour 2026. Habité année aux AP, aux en témoignage, les acquis animaux facile pour nous, les acquis difficile pour nous. Ya liboso na remercier grand Dieu à mettre ba temps pe ba circonstances. To la ki bibe malamusi biso na maonae, nazana kondima ke Jésus aza kati na biso plus fort que azana mokili. Alobi ba oba na mikumba ba na ngwe pa na kopesa repos. Alobi le fils de l'homme apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. La paix, merci, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, année très, très difficile. Non, on est dans la réalité, même si le monde, tozolia, toza bien, mais la réalité, la crise, la guerre par-ci, par-là, Bible dit, vers les derniers temps, les hommes deviendront insensibles. Bible dit dans Matthieu 24, pas si écoute na mokili. Où ils allaient douleur et enfantement, parce que l'Antichrist a déjà quelque part la formation, la préparation. Bientôt, à côté de la scène mondiale. Place au monde, il y a 27 nations et sangana pas na biso na Belgique. Les institutions à Sakanate. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout qu'on appelle Dieu. Mais biso tous na kondima apesi biso pouvoir na Luc 10-19 il y a qu'on marcher le collab serpent, bas scorpion, c'est toute les puissances de l'ennemi. Alobi le fils de l'homme apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Donc ba o bazana yesu ba yoksa marasonité. Oyo nzambe azana nzamba nimbakate. Mais dans toute chose, tout rendre grâce à Dieu, à mettre à temps et à circonstances. Malgré années difficiles, malgré années, et qu'on a appelé années à bisengo pour la surtout, mais sur le plan spirituel, sur le plan d'un mot qui libère besoin de to komi na suka. Toujours qu'on était vers Kobe, au total, marche, Macron qui a démissionné, marche partout, trouble, biloko et mati, potolo baka et pas na biso crise mais crise partout. Poto biso to bana ko yakala, yakobe ta musique na poto. Oyo biso to ya lelo donc eza yangote poto échange kaleza ki ozana 100 euros okotondisa kadi mobimba mais lelo kadi mobimba na 100 euros représenter le osute donc 100 euros ça na on tant échanger passer continue mokili
bamakambo ezalaki te mariage ya basi mariage ya mibali. Donc vitesse sont remarqué jeune quand bakufa mais parents baza mais jeune vitesse. Donc course na mopepe alors yo osala course na mopepe ndenge nini na seconde moi azalaka partout na monde bokima ndenge nini malembe tant eza tellement difficile mais il faut que s'adapter que se contacter na oyo oza nango po pano moko te na nzela soki otangi yango omona adresse ya bomengo soki moto atravaille te neti yo boye donc travailler dur na banaye koya awa na fauteuil jaune ya liboso kotala nde namona kolingi perfection chaque jour nayaka nakutaka misala sombi caméra ya bo sombi eloko boye félicitations pour na travail donc boza parmi bato balingaka perfection donc na sens yango omoni na koloba na ndenge wana mais est-ce que nani oza pe na bato okosenga bango pardon chokaki o dérangeaki esprit na bango mo bato boza pe na ba problème lokola chrétien so okosenga pardon toza pe na bato yo limbisi o ba déranger ki esprit na pour année au 2025 bon ezali naza mutu naza humain na yo ça lolendo te l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute donc naza mutu na boyi na kota ke kaka ngai basalenga mabenga pe na ko blesser baninga donc toboyi image wana ya publicain ke ngai naza des personnes ba osambela liboso ya Jésus ngai na pesaka ba dîme na pesaka ba offrande na sala bo to kota lola te popesa ki dîme popesa ki offrande po Jésus akufa ki pona biso toza sauvé pour la grâce. C'est pour ça la Bible nous dit quand Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique au moni Jésus ebisi bana Israël Bible lobi ba ebisa ki binoke oya tali mwasi kaka boye donc oya asali ekobo asali péché donc ceux qui osali ekobo osali péché mais ngana ebisi bino oya tali mwasi kaka na makantika ya olula ba asali péché na biso bana mibali nana ko tombola musapi na nzela lula mwasi te tina ya grâce yango wana yozomona lelo évangile ezali ya condamnation évangile ya condamnation ya sorcellerie mais yaya nzambe azotala bongo te. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc cela veut dire Nangolu, quand Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Donc grâce à Zali, regarde oyo nzambe azotala bat mususu. Et là regard ya nzambe. Parce que na nyango na kati na ebizaleli na emisala ne ko sepelisa nzambe. Na kati na biso. Qui pour ceux qui au sepelisa nzambe au confessera pourquoi nous tous sommes faibles mais tous abana nzambe tous vivre par la grâce mais grâce au tozu eza licence te tozu pour tout ça la mabe pour batnyo surtout tango basala ka mabe bazora permission te pa ya grâce oh grâce moni yo Jésus ku faire pona biso na lina yiba to na lina nazwa mwasi ya mutu to na lina ko simba kisi to na lina sala baninga mabe nous tous sommes faibles mais na tolela kama wanzambi so naza na mutu fona senga pardon na osala prière à publicain on a te ke ngai kutu na sala ka bwina luka mutu ana peme na osenga ebolimbisi ozo ba joindre le pesa na banani on a début ya 2026 et puis fin de l'année 2025 ba ndeko nani ba famille ozo souhaiter ba à travers cette émission ba joindre Noël parfois même sur le téléphone et rouler comme une vidéo c'est très important. Tongo etaninga na kola muka mama nakoyoka na radio sesango nayokia solo kombo zifio kasi nakomi tuna soki ya solo mato eyoki nakomi zobao nabima libanda nakota na ndako nasimba moto nalata lipapa radio eleli lisusu nayoki babengi ngai molimo ekei ya solo babengi ngai nakomi zobao nabima libanda nakota na ndako lobi na lobi solo to solo la kie asenga kinga bilamba kitoko po abima zifio tunani kende malamu tokobosa na yote otiki vida munene likambo likwenga mwana moto zifio na lingaka mokuya moko elanga mwana nakosuka wapi nakomi zobao nalibima libanda nakota na ndako lobi na lobi solo to solo la kie
asengaki nga bilamba kitoko po abima lelo. Minete Simbu oya motema, Hermine Mbuku ya José Ike, Sera Adrien Zimbu ya Pierre Ebinda. Donc nasali nzembo mpona kosala hommage ya Zifio Tunani. Nakotuna nani, nakotuna nani, nakotuna natalo nini, ngayo liwaya Zifio mawa, Zifio tikibana n'émotion, yo tikibana n'émotion, yo tikibana sur l'émotion, Zifio Tunani, ngai o mawa. Nakobenga benga nani, nakobenga benga nani, nakobenga benga nani nga mwana ya mawa, kende malamu Zifio Tunani mawa. Donc joyeux Noël na ya Pierre Binda, le grand italien, motema ya Sœur Adrienne Zimbu, Sœur Adida, pire sœur. Joyeux Noël na Minette Simbu, grand prêtre mère ya Bogis Bompema. Donc, DTI Moko, Simboulé, les 31 ans 2026. Joyeux Noël, na pasteur Alain Kitete, motema ya Maman Lorette, Kitete Temuna. Joyeux Noël, na Via Dida Kese. Joyeux Noël, na président Chikito Mushashino. Joyeux Noël, na Cheribet Tanzambi, les descendants, capitaine de l'équipe. Joyeux Noël, na Samindinda. Joyeux Noël na ya Fortina Injembo. Joyeux Noël na Doudou Nzimbu, motema ya Florent Tunani. Joyeux Noël na ancien Guy Fouambana maman Natacha. Joyeux Noël na ya Goka Songo. Joyeux Noël na Claudette Boloko babola mweleka ebele. Joyeux Noël na yo ekela mwingengaka na molili Yasmine Kuba, mwasi kitoko mayele bele. Famille eza munene na Stani Lupemba. Joyeux Noël na papa chéri Jibem Piana. Joyeux Noël na vieux Ali Jabir, grand frère propre. Yona ya Pierre Binda na Yambi Bino. Joyeux Noël na grand maître Choisi Matata. Donc ozo tambwisa ba rôle sa mystique. Et joyeux Noël na yo Papito Kindudi. Joyeux Noël na Gauthier Bazamba. Joyeux Noël na Ambassi Kisula. Giga le propre. Papi Koko Blanchard Bayona. Timba Mabila. Et na bosente pour na succès. Joyeux Noël na yo Telinkoi. Nasi ozo informé ba mboka ne ezo kwea na Congo kuna na ngambu ya Corneille Nanga li bazo gagner ba province na biso. Réaction ezali. Réaction ezali balobaka suka nem te justifiaka ba moyen. Balobaka mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bana Israël au moins 40 ans na boumbo. Mais tant moke kokaki pour la libération na bango. Donc bazalaki mépriser, piétiner. Bazalaki bazwe baté ba obandela wapi devant Pharaon le plus fort ya planète époque wana. Mais malgré Pharaon zaki le plus fort ya planète, mazaki le plus fort à bandoto na été. Parce que les lois parmi les plus forts, comment on a passé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les lois congolais de père et de mère, bandimi à cause ya mbongo, côté qui s'amboka na bango, bandimi ko rejoindre ba Rwandais, likolo ya mbongo. Les lois mabelo na bazo te qui s'amboka. Mais bato bazo ba Rwandais te hein. Wilingo ma Rwandais. Aza Rwandais. Wilingo ma. Aza Rwandais. Ah, ton TV. Mais excuse, Aza Rwandais. Non, peut subir exemple terre à terre. Tant que Kabila a un pouvoir à Bunana M23, ezaki mouvement wa congolais te. Ezaki mouvement ya ba Rwandais. Parce que Kabila tikala koyebisa ba congolais te que M23 n'époque na ye azalaki na aspiration ya peuple congolais. Goma ekoyaki n'époque à Kabila. Bakanga ki ba place ebele ba Bunaga na bisika ebele n'époque à Kabila. Kabila tikala ko déclarer te à haute voix na misu ya peuple congolais que nani M23 est en aspiration à peuple congolais. Ndeni M23 époque à Kabila bazalaki ba Rwandais, n'époque à président Félix M23 comme ba Congolais.
et Kagame soki ye azana ye makambu ya Rwanda ya ba M23 yebite azana abane ko sala ba émission partout ko finga président Félix chaque jour. Pourquoi? Pour ni démarche au Kagame asalaki pour ni Kagame na tour après ya Kabila atkele ko sala ba émission te ya finga Kabila pour ni Kabila atkala ko landela yete Kabila atkala ko traiter jamais Paul Kagame comme agresseur comme terroriste. Ndenge ni n'époque à président Félix. Cela veut dire bazui bambongo ba placer bazui ba congolais mususu nde omoni bazu somba ba selezino bazu somba non yaya s'il vous plaît yaya s'il vous plaît non s'il vous plaît yaya s'il vous plaît tolo ba vérité non excuse na tunyo si non oyeli selezino te yo na moni ozo tuna a ofandi si selezino na lobeso otuni bango age ya selezino bi ke ba manipulaki ye pona attaquer Kabila. Bongo Floribert Chebeya baboma ki na régime anani. Bongo Arma Tungula bambaki libanga na cortège ya Kabila. Bakangie baboma bazwa bacha mutu na ye na se na mai mbisi ezoli ya corps na ye monana te. Ezalaki cortège anani. Ya Félix Tshisekedi. Bongo Rosimu Kende azo baluka na mabele makile zo bima. Ezalaki régime anani. Bongo Thérèse Kapangala lalaki liboso église catholique. Ezalaki régime anani bokonza nani. Bongo ba 450 fausses communes ya Maluku. Bongo ba brassage ba mixage. Bongo nini ba massacre tingi ya Nyele Itoko ya Bundu dia Congo kamwina sampu mukungubile c'était Kabila non. Bongo ba viol ba génocide a signé contrat na Mwanga Chouchou na 2015 représentant ya Coltan ya Congo nani Mwanga Chouchou. Donc lelo oyebisa ba congolais que Kabila za président moko non. Tant yolo ba sombi c'est les uno yo na tuna yo c'est les uno lelo nanga pas za congolais lokola c'est les uno so somba c'est les uno ndeni mais parce que biso ngata na bandaki combat na bandaki combat na ya président Félix azalaki Congo azalaki présidente abandaki na melata koka na etata lipa na ete ngane to solo la kite ngana soutenaka IDPS na kenda ko discuter na ba journaux na ba lemba na ba omoni place moza la kana échanger ba texte ba tombe on se rappeler côté échanger ba texte ba tombe moko wana ngai na kina ko discuter même na pate na ba journaux na combattant mais na artiste et musicien na soutenaka idéologie philosophie ya papa Etienne pour makamno so papa Etienne nga na yebi yango na poto te na yebi yango na za mona lemba na limité kangama oyebi yango donc nga na yako bunda combat na ba bogisi musicien Tshisekedi a réussir te eloko nango yazo landela Félix a reçoit pouvoir. On comprend, mais c'est les unes azabisa face kaza combattant. Alandi nanga par rapport à quoi? Parce que nanga a une aspiration à peuple congolais, ton nanga a simple pantin marionnette à mutaba rwandais. Parce que yango na lobi na olto mona ki muza yena ba Ruberwa, ayena ba Bizimakara, ba Bugera, ba travailler mais tout suka ki ba boma ki muze. Oza si nanga soki lelo exemple avec le président Félix azali sous présidenté, nanga mtoko ma président to ba rwandais. Et toko récupérer mboka on a quand otote kisalelo toza j'hésite wa ebisa ki bana Israël alobi voilà ndako nzambo bomona na ko bomango lelo après 3 jours na tongi mususu bana Israël ba fâché ndako nzambe otonyo kwama depuis ba bramba tonga ndako nzambe yoko no boma yango na 3 jours ndwana bana parler sur résurrection na est-ce que Congo tozo te kisalelo na maboka ba Rwandais na M23 na AFC yebisa ngai lobi soki bokonzo ekoi makasi nini tokozala nango pona ko récupérer mboka na mboka na maboka ba Rwandais yaya congolais to revêté auto salona ni salamate tant ils ont parlé que c'est les ino ngana kipaka été mais il faut to ba vérité ba osala ko la évangile moko ya ko komisa M23 AFC ba komisa yango pona nini tangu Uvira ekoi pona nini ba grande puissance nyo surtout ba lobeli Rwanda pona ba otake M23 te baby que M23 a coquille vide ezana eloko moko te sala makele la pamba tout wana muto aza ko diriger yango muto aza stratège nango muto azali guide nango c'est Paul Kagame c'est Joseph Kabila parce que Kabila abundisa M23 a se retrouver ndenge nini na Goma M23 na AFC bazo sécuriser OK malembe nyoso to mona na Congo lelo ndenge FCC
Ils poussent un peu comme Martina Kinshasa. A telle interview à Corneille Nanga. A lobby plusieurs fois. A senga président Fachi Basolola. Président Fachi a lobby à Solana Bango. En plusieurs fois. A préféré à Solana président Rwanda Kebango. Uba Yokana. Donc zonga na Kimi. Obi qui est responsable makambo nyo. So yibatu ba kufa ndenge ba bazoya. Si ba kuma Kimi so yibatu ba kufa. Responsable de président Fachi quand même. Nayoki no lobby mais tangu ba rendez-vous minene ezali bazalaki na Doha kuna prince a Doha na ya Congo ta uto ya paso na président Félix po basa l'accord moko économique ya bien opé mboka yo bénéficier soki bazo toucher président soki président Félix azondima a négocier na Paul Kagame na ba Doha to na ba États-Unis po ayebi ke na kata ba makambo to loba bango baza ba simple étiquette baza ba panté ba marionnette yali histoire ba Corneille Nanga mais tant en fait mais la tune me Corneille Nanga tant excuse tant Corneille Nanga zalaki président à Seni M23 ezalaki to ezalaki mbongo nini Corneille Nanga zana ngopona kusomba lisasi moko fuza na mbongo ba milliards mbongo nini yaza nango akoyi ko sala groupe moko ya rébellion na mboka mbongo na c'est Kabila wa komi milliardaire na mabele na minerai ya Congo. Ceux qui bazo kanisa ke ba okoma na Kinshasa ba ozwa Congo te to ko récupérer tout. Bango bazo poussa na. Bana ba ndo poussa no bazo ngisima. Excuse bocha makambo na mesa bosolo na kuna Congo pour intérêt ya ba Congolais. On a makilé ba Congolais sopanate. Connait na intervenir sur. Mais s'il vous plaît, ba réseau. Non, plusieurs fois dans le président Fachi ba solo là. Ba yokana. Point ba. La nanga bien. Président Félix a dit que baza bateau ba respecta ka eloko mon côté. Plus de 15 millions de morts ba koufi Facha zala ki président. Plus de 10 millions ba déplacés de guerre ba tiki ba village bazo remplir on a ba Rwandais Facha zala ki président. Brassage mixage que baza ba Rwandais baza droit contre la institution na biso na service à renseignement na armée na biso ba tondi ba Rwandais président Félix a dit non président. Donc cela veut dire bango baza na besoin que tous la toujours infiltré. So ba sololi kanisa batu bakeko solo na président Félix na Doha bazo senga ke ba diriger na Grand Kivu donc Nord Kivu Sud Kivu ba diriger ngo pendant 8 ans bango moko baza na police na bango baza na administration na bango baza na ba service à renseignement na bango kasi on ezali comme état te comme autonome ezali état et comme mboka mususu sous Congo te pona ni ba sengi te ba kota na ba poste ministériel eza idéologie ya ba Rwandais eza idéologie ya balkanisation oyo kite awa na kati ya kalate Corneille Nanga timba moko fédéralisme mboka eza occupé bo sala fédéralisme et salama wapi na monde nini yango président Félix a boyi a lobby non parce qu'il dit qu'il y a le plan il y a Paul Kagame plan il y a ba multinational plan il y a ba anglo-saxon plan États-Unis pas parmi bateau ba soutenir bango donc au moins to kene ko bunda bweti na suka ko kansate ata soki bazwi Congo etikali kaka Kinshasa toko récupérer tozana nzambe alobaki to garder silence éternel au combattre pour na biso bao bazana kondima toko gagner mais le plus grand danger tozana armée moko ezali infiltré ba traître bazaya trop ce qui n'est présent Félix au salamawa danger msu toko zala ngwana il faut ko boma ba traître bazala na place na mboka te ya s'il vous plaît la nanga bien Israël ezali mboka ya nzambe non nyoyebi babunana Palestine bawela mabele te mais ozotina muto non na tuni yo makabila yo otangi bateau so bakufa soi disant il paraît pour na kabila parce que comment tu t'appelles Félix non bakanga bateau non la nanga bien soki bakangi mutu oyo asali mabe basambise batie na prison mais soko zali généraux colonel o trahir armée ya ba oboma yo to uti komona sikoyo Iran ba to potana na tangu ya guerre na yebisio mais Josué azana Bible aboma batabunda guerre et dans la parole de Dieu l'accent verset zo pekisa armée moko ebunda mais so ibo bundi boboma batuti mais guerre za na Congo za makambu ya pastorat eza makambu te ya christianisme eza makambu sus mais mabele pesa makambu sus c'est le même Dieu mtapesi biso mabele faut to protéger yango to protéger yango nani ozoka bien ke nzambe mo ba obenga l'Éternel des armées mboka nini yo yebi na mokili za na ba soldat za na police te tangelanga yango itilta ba police na armée on ezani soki tentative mo lokwa makamba Rwandais ba osala il faut to bunda donc ba colonel bazo trahir
to lengela bango te. Il faut que boma bango. Et que pesa exemple, bi mboka loko la Chine. Et là ki mboka moko ba période ba Mao Tse-tung ki muyibi ezale makasi. Oyi po si le za ndeni. Mao Tse-tung apesa elwa muyibi no soki bokata eli boko. Donc so kelo na Chine omoni takata na maboko. Donc muyibi ki muyibi sila ba kota na travail tra mboka ndenge tombwami. Oui, c'est surtout la démocratie. Mais maîtrisable. Na moi c'était la question na TV maîtrisable. Et là on y a sali à ma BO a mérité ba prison, ba lèvement. Jeune mot maîtrisable, tonton mot messie mot maîtrisable. Alors ça des missions qui contre pouvoir. Mais il faut que ba parole azo tenir. Mige na télévision na yo, na chaîne na munene ba congolais tout batala ngo. Na mona ko chef zo ko sa batu te ko lo ba boete même nga moko kaso o to lo basiko ya. Yo moko fandi oza mutu. France a pesa au papier mo te migo ko lo ba boete comprendre. Mais on a conscience non comme responsable, comme leader d'opinion. Au télémina ba makambo ebele ke loko boye ko sala mate. N'est pas dit que démocratie zo pesa mututu accès. Mais mutu abeta Macron bata bakanga ki Congo l'équipe France na démocratie. Bush Junior, journaliste moka zwaka nani sapato bambié transaï président ayaka Irak. Journaliste na bakanga ka été, ba interpeller ka été. Na Marie Le Pen ozaï contre Macron. Maloba ki jamais bakosi Macron za président za image ya France. Même yepe soka komaki président ba salengo sepelate. Donc na Congo neza jungle te ko finga Félix chaque jour. Ba makamusu sezo pe la président Félix akuti yango hérité yango azobunda na d'une manière ou d'une autre pour na ko luka ko libérer Congo na boumbu na servitude. Président Félix Tshisekedi, c'est lui qui fait cesser une domination rwandaise. C'est lui qui fait cesser une emprise rwandaise. Il redonne la fierté au peuple congolais. C'est lui qui a franchi tout un peuple. Président Félix Tshisekedi, faisait d'exploits, tueur des géants. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre Bagan. Kagame Alubaka ko signé. Si continue Kagame Alubaka ko signé, ta kene ko signé accord. Donc abimisi Donald Trump aza zoba, Donald Trump aza yuma. Ba makambo ezwa na sima ba okamo. Donc lelo nde tofandi awa Félix Tshisekedi tozalaki awa Congo ezalaki contrôler na Zarias Ruberwa, Congo ezalaki contrôler na Moïse Nyagurabu, Congo ezalaki contrôler na Edouard Mwanga Chouchou kanisa Coltin à Congo ba signé ce contrat à 35 ans. Congolais de père et de mère makamone Italie était Mwanga Chouchou kazala nango. Yo kanisi ba guerre msozo monani pour na kotia pression, faut ba sala na échange ba bimisa ba Mwanga Chouchou. Ba Mwanga Chouchou ba sala. Donc cela veut dire bah tout power pour na bango est fait que ndeko ba congolais non ba congolais lokola ba Fridolin Ambongo ba congolais lokola Beric Senga tana moni aventurier munene lokola Daniel Safu aleki alobia komi mutu ya M23 ya AFC parce que azande ko ya Olive Lembe mboko yo fandi awa na poto ba mbule bele so mona place Brigitte Marcozo kabela bat biloko mboka ni vivre na badon. Pona nini bosala misa mbongo wana bokomi ko luka d'intérêt personnel na bino to pesi ndako boye pona bozwa batu na makasi pona ni bosali bopito te. Kabila fait 18 ans na pouvoir sali loko monter pona ba congolais. Kabila longwe pouvoir to komi ko yoka ba Kini Mart ya Kabila, hôpital boye ya Kabila, biloko boye ya Kabila, Kingakati foire na Congo kufa azwa ba G azwa ba zo aboma zo ya Congo banyama tu ya danger koma kuna pa na na pauvreté ya Congo pour futaka $30. Yaya, biso sko ba congolais de père et de mère tout monde un étranger comme konzabiso. Combien d'étrangers? Aza étranger, aza rwandais. Yaya, minga na pesi point de vue nanga. Nazana ba preuve, na pesi point de vue nanga. Yo ya osala ngote ke awa. Nga na lobité bandeko musu walo bagaza congolais. Yo zo bagaza rwandais. Aza congolais te, wana type ya ba mauvaise qualité ya ba congolais ya ba flatteur, o ba ota ba intérêt personnel. Lelo makambo président Félix Obunda na est o azui azana guerre na ba tuti power. Makambo nyoso to ne wuti président Félix mutakotsa ba rwandais na Congo. Président Félix akuti yango ke Kabila komisa ki Congo na aza ko recoloniser Congo na servitude. Kabila na pouvoir na tela ko bisa Paul Kagame te ke yozali agresseur. Yozali mutumabe, c'est président Félix Mutaoseton na planète. Le loto mona yo Fridolin Ambongo ba congolais lo ba soutenir frère na bango. Tozomi tu na mikolo nyonso soki lelo maboko Congo communauté na maboko ya Rwanda ne Kabila zo quand pendant 18 ans abomaka ba congolais. Kabila ye ona longwe pouvoir somoni mandat moko batindeli pona kangai autambula libre comme l'air. Ba mindele balingaka biso te photos en a désordre. En plus toi peuple moko patriote te.
tolinga mboka na biso te, tolinga ka ba intérêt personnel. Yo kasi ba Daniel Safo wana ba ke kuna pani lokoso. Moyibi. Azali na parlement kuna laksanga motion ni na aloba. Lelo akomi leader ya Ouest, leader ya Ouest na diamba na bangi. Bokozala confondi nzamba zali. Ba makila ba innocent ezoganga. Président Félix Tshisekedi aye pona kolongola mboka na boumbu. Akokane pe kondima compromis net Kabila salaki na koma nanga ba 40 milliards na koma nanga les plus riches en Afrique. Congo na ba minerais stratégiques ya danger, ba lithium, ba coltan, ba minerais à danger oyo ezo sala force ya technologie ya lobby. Mais tant lobby non, mindele kutu. Bazo sala ba mission bazo lo ba ke Félix azo kufela po azo lo ba non. Pour Félix Aboy balkanisation, Félix Aboy ba Rwandais ba diriger biso, mais ba Congolais oyo tozalaki na ba 2012 na époque à Kabila M23 zalaki ya Rwanda. Nini na époque à président Félix M23 comme ya ba Congolais. Mais c'est très grave, du coup là le Koso, c'est les Inomoyibi, le Koso. Aibioni. Oh mais makama osala ba ko ko appuyer place ba boma Congolais. Oyebi ke Uvira na ekwei au moins 1000 personnes d'Assi Bakoufi. Bato ozulu ba facha boma baba Congolais. Non, comprendre te. Facha zate kamoni migi aleki na teva lobi ke mboka etamla mayiba zui migi bakangi babomi. Naza la contre fachi. Mais ceux qui net ngai na prêta serment pour nous défendre mboka na généraux. Ba pesinga 1 million pour tant mususu nani Masisi to Walikale to Ituri exemple Ekwea. Tango ko Kwea wana ba Rwandais ba oya ba oboma ba Congolais abu porta pour résistance ezalate. Pour yepana ba osala bongo pour que ba peuple a se révolter te peuple banga voisin na biso te la kufi viete la quartier kufi do moto bimezate parce que yo Congolais o yo tali intérêt libumu na mwasi na bana batika yo oza traite fo ba boma yo oyebi Gorbatchev aza président ya Russie azaki je crois président époque ba IRSS to ya Russie kala mingi te si je trompe pas oyebi kauti ko kufa dernièrement na Russie Poutine a saleli ba honneur te kaza ex-président oui pourquoi azala ki traître azali neti mwana musala ya ba occidentaux aza parmi bato bazala ki bazongi sa risisima kanisa Gorbatchev azana kombo ya munene azali président ya Russie mais Poutine a reconnaître ngote bon siko biso bato ba généraux nyonso to ba traître yeso mona généraux to colonel moko ya mundele to ya ba pays musu ya Afrique libumu vimba pono ye ba colonel congolais to généraux c'est kana zeme mapasa tala libumu a bunaneni pona mboka ba bunaneni mais talaka ba colonel to ba généraux so ba fête moko ya excuse pardon na ina silisa pardon to so ki fête moko ya France exacto ya Belgique to ya Angleterre ba États-Unis tala ba généraux nzoto mikie na ba colonel biso so à qui la faute nana la président non la nanga bien. Landanga bien. Président azana ba a président akamati a pesi bino responsabilité asombi minduki o armée Kabila ki parabisote asali bino ba hôpitaux a futa basi na bino bana no ba ko tango fele ba okendo hôpitaux fele a pesi bino matos bino bosi bokola ki na culture ke pona za généraux naza la capitaine naza la fona za na flat moko pona venir bana nga okyo trahi aux 1 million président eni est-ce que na France est-ce que merci on existe Bozi Moutoulo la journaliste Eliezer Aibi Makambo a mete Botier le ministère de défense Bozi docteur Botier ministre de défense so mboko na bozi la ba soda ba bunda guerre ndeni moto azala même pas Mouto azala même pas soda. Auti na doctorat, Botier ministre de défense ya Congo. Namboko za na guerre. Ebele ba général baza na mokilo, ba généraux musu basala mobutu bazara ba yebi schéma. Ba yebi banzelo ba Rwanda ba Rwanda te. Ba FCC ba oli kawana. Ba yebi banzelo na nyonso. Ba yebi est ba yebi Congo en fait. Ba généraux baze belo basala même na mobutu bazara. Ba oni ba roza ba ministre de défense. Binozi Israël Israël Eliezer ndeko Eliezer boche na yagi mudiamvita bushala bwamba na salue azala jamais militaire mige na sepeli oyebi bana Israël soki ba kei
La Bible nous dit l'effort du attention combat. la Bible est Non, s'il vous plaît. Non, Bible nous qui me sert réflexion. T'es là qui me soit réflexion. Non, tout le monde, il y a guerre, tout le monde ma Bible était. Mais Yaya, s'il vous plaît. Yaya, s'il vous plaît. Mais il posé question réponse là. Yaya. Na mona ka ba analyste ba ina ba TV na ba TF1 na ba France 24 bazolo ba ke De Gaulle asala ka boy mazala. Mais yo on trop déjà. Mais yeza ezali façon na ngai omoni na makambo. Na muto yamba kaza façon. Te na répondre yo mige. Zo kimia. Te même Bible était. Non ngai dans un chrétien na se réfère à Dieu. La Bible nous dit l'effort du combat se porta sur Saoul. Dans l'effort du combat se porta si président Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo le guide, moutou soka avancé 3 mètres, ba Israélien batalier ba zongi, ba lobi oh, moutou ndenge nini, oka lobi na tombo monaki, ba osaloka ba interview bo monaki, il s'appelle Goliath, 3 mètres. Saoul azolo bana lobi komoni Goliath nenga za boy. Oko bunana était David parce que Goliath a sala ba formation partout. Goliath a expérimenté. Donc bunana était mabosana ki David a ebisi ngai naza soldate na ni na numéro matricule mais ngata nazala ki berger nga naza berger na botola tigre lion léopard ours même ton tabana munoko nae mutako ko sala formation militaire tout mais mutmote balaki seto ba préparer ba former ndenge nini ko botola lion nyamana munoko to botola tigre ours to jaguar to léopard na nga expliquer boy Mobutu azalaki na ba soda ya danger na armée oyo beta tolo ba fana na poto ba Rwandais ba kotaki ba soda na batela ko défendre biso te na ba kenge batela ko défendre biso te na ba Kisangani pongai na yaki concert wenge a fait de l'amour ya président Jibempiana na jour asala ki sorti a fait de l'amour ya bana mindele na ba japonais ba mobutiste bazalaki belé na salle tant Kisangani kwei na butuana ba mobutiste belé ba bimi ba comprendre quoi Kisangani kwei do mobuta suki. Donc, eza makambo zolo bate mutuso akoki kozaza na domaine tel te mais azui ba conseiller bien ceux qui application ezali lokola za dernier nya osala. Question toza nango ezali question te ko na sala armée. Bongo siko ba soda congolais o ba otokanga ba généraux baza ba vrai soda ba sala armée. Ba soda congolais ba chef ba Christian Chiwe wana baza moi ebele na kotango ba kangi bongo ba o ba laisser bongo pour na coup d'état. Formation militaire na bongo servi mboka na nya part que ba traître. Et ça question à patriotisme net tu ali papa tongai na bimi na ndaku na tali ke non na bimaki na mbongo nga nazo lia na kebab ba na nga baleni moi na nga za malade est nazo bomanzo to mema hôpital. Cela veut dire ba soda congolais oyo ba sala armée n'époque à Mobutu baza pe na bokonza président Félix ero tro baba na prison ba préférer ba zwa mbongo ba trahir mboka yozo tala kaka yo mtoza président ozali mokonzi sala armée non lobby otuni question moko génial. Mais batio na front batio chef état major zo négocier butu na ba téléphone neti chiwe azolo ba Félix Tshisekedi ezana muto na lingana mokili koleka ete à part nzambe za Félix Tshisekedi vérifier information chiwe azali vrai soldat za bien formé on comprend mais a préféré azui moi si na bana bobima libande ya mboka ngana zo trahir Congo to boma Félix moko uti kozala John Chibangu oyebiti bakangaki na Kabila bakangaki na Kabila na Kenya ba extradé na Congo à côté prison akembi na mona kutu mwasi na ye azolela na ba réseaux sociaux président Félix aya bimisie akamata PC poste lelo aza parmi bato bakangi ye pe azwa kimbongo baboma président Félix maza soda bien préféré na Eliezer Tambo aza na souci ya mboka na Yagi Mudi anvita to pona banani donc yozolo baloko aneti Jésus a PC exemple ya bon samaritain ça veut dire ba serviteur de Dieu ba batalier baleki. Mais mouto kuta sambe la kato bat ba kontete aye akamata kuti a demi mort atie mafuta animi kop na ye beba na journée al sa la compassion na charité c'est ça ozoloba mais bato ba bomi armée za banane ba généraux colonel congolais o baza bien formé c'est ça po biso toka ki sanga ba général Mayele babi mamobuta zo matazo lela général Mayele la bosani komone mo tigre komone mo ekiminga o trahir nga. Et le boni ba congolais qui traite les kitro même yo ozo batu awa ozo tata mukolo lokula chura mbomo ye na ya traître abosani ko pesa ki émission ke esali payer chaîne ya chaîne amunene
lelo dimanche na ba congolais exista soutenir que l'hôtel amige mututu azobanga soto ke kuna na soki na ke kotala na roba na sens que kotala ndeko na congolais mobulu lipapa asombaki 1 euro fa soka asombaki yango 300 euros mutema mabe ya ba congolais eleki yo beta lisolo ke bazui les journalistes toza na besoin ba patriote to on a besoin ba titre ke na za colonel Congo ekufi ko la classe politique atanga na Sorbonne, atanga na Louvain, atanga na Harvard, ba université tout. Mais tala ba bilan na bango ya travail. So ba PC les to ya gimu vite bravo. Si so des Congolais ba se battre. So toujours asali na makabo. Na tali so motema ya ba Congolais ba traître. Yaza traître yana. O ma yaki abomi akoma tata songi. Ote, wana tali nga na pesa point de vue nga. O pesa ki émission azotake yo. Alina bimisa chaîne na o mabe akanta ke akwesa chaîne na yo. Oh, menga lo ba vérité. Réflexion de comité kuna ndeni. Na otali sayo ba congolais. Ndenge nini toza. Ato pesi confiance au trahir yo. Donc cela veut dire comme ko expliquer que muto azali journaliste nagi asala kataratata na mboka asala formation ya ki journalisme te. Makobota manelo komoko. Donc biso est-ce que biso ne to aliawa makambo congolais classe politique a Congo la kao j'ai jure fidélité n'époque à Mobutu azana 12 doctorats azana 15 doctorats tala ba professeur d'université José Makila na guerre à Congo na ebité entre temps ka mova sakani na Congo mtako diriger Congo koleka Kabila te Kabila l'équipe Congo no diriger comme Kabila ebisa a oksa ebino soni alobi azaki na 15 personnes te so na 15 personnes nga bongisa ko nga changer Congo donc azo nous aventurier. Très bien. Merci. Na première partie to soli ma mbobo netali mboka na biso to retenir ni mbobo etali bongo politique. Message ni ozana logo la patriote, logo la musicien, logo la congolais. Bande ko tout bato la biso na 4 pays ya Congo. Congolais bisika tout ozali to soutenir notre frère président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide. To sala RRT ba juif basala ba poni Barabas na place à Jésus. Donc cela veut dire Congo tozo tekisa. On a comme na M23, na comme na AFC, on est ali pour intérêt na yo. Ba mobutiste pe ba pensa ki bongo. Ah Mobutu ko kendete ko tikela Tshisekedi te biso to suka. Mais Mobutu akendaki na Maroc Congo ba na ko exister. Bango ba suka. Ba kufi bien na ba exil muza kota umelte ba bomie mboke koti na esclavagisme koti na servitude. Donc boye ba ke côté ki sa Congo ezali facile. Côté ki sa Congo ezali bien pour na bino. Mais to ko récupérer en ndenge nini. Makambo Félix azolo ba non na Congo etie ba crise na ba Belgique ba France ba mboka ebele yango ba lingi makambo gagna te donc soki lobi bazui ba placer étranger na tête mboka preuve ane Kabila bomi ba congolais ebele à bout portant bola que biso place ni convocation moko ya CPI ezali cela veut dire pour na bango Kabila zo bomela biso ba congolais pour na biso to ba minerai na facilité mais Kadhafi ba na qualité pour intérêt Afrique même pour intérêt à Libye ba bomi est facile. Donc Congolais Congo tozo tekisa eza facile mais to ko récupérer en ndenge nini yango wana to za la sage to désespéré te to garder silence nzambe azo ganise biso victoire ezali ata mutema ya pharaon eleki makasi ata mutema ya pharaon ezalaki makasi armée ya makasi ba char makambutu mais yango empêche chaque mokano ya nzambe te force puissance ya nzambe te et affranchir et libérer ba congolais quel que soit au Kagame bazui mboka boy ko désespérer te tous la déterminer to ko récupérer ngo parce que avec Dieu nous ferons des exploits. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Bana Israël ba bitumba tu ba bunda nyonso ba gagner te msusu pe ba perdra mais lelo ba li parmi ba pays ezali stratégique na planète tu ezana service à renseignement ya makasi o ezana minduki ya makasi ya pays kaka ya boete yango wana tozala sima ya mokonzi ya mboka ba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o soda na yo Bogis Bompema président oyo nyonso to azotambola bien te na gouvernement longola bango mawate yo mutu peuple azotalela donc biso tous ma mokonza mboka Félix Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup pour la première partie au PCB politique. Merci à Jean-Cel Mbemba de Midi, un grand merci à David Mangaya, boss di motema ya Fanny Chis et papi matalata na matos miroir d'Angola da coach da patron Evan Tumba. Nakati on vex moko na linga ya giba ina colonisateur de la sable ya giba ina
Moté maman Sylvie. De la sepela neka pona yo. Colonisateur de la SAP. Colonisateur de la SAP, moté maman Sylvie Baena. Musula lingaka ya Suisse. Babanzo. Jean-Claude Mabanzo. Tu peux s'imboter belé, donc tu peux s'imboter. Mike. Fabrice Massamba, Red de Mouta, English Fada Pera Banglais, Mbote belé nae. Maman Philbertine Samba, moi si à Docteur Samba. Aura Bilamba Grand Calais, Mboka, Kérin Tsumbo, Ojebste Paris, Jimmy Chimanga. Port de la Chapelle. Ouais, Jimmy Chimanga. Port de la Chapelle, Jimmy Chimanga. Tout bon pour ça la passeport, beaucoup contacter Jimmy Chimanga. Na monaki, beaucoup mieux belé pour ma mot tani bon passeport na ligne na préciser kala mingi tinga mon pi dans un anvex wana pour la précision mais bon on déclarer passeport réseau bimaté ou Fachi passeport réseau bimaté. Président Fachi azu ba jeune a chi ba kuna na anvex pour la rapidité ba passeport congolais en Europe. Ma passeport comme bima mobondo na une semaine aujourd'hui passeport na yo biso ça dit publicité na papier aux autorisé biso to zana ba passeport auto c'est les publicités vendi que ba passeport e bele mabuka mige ba passeport auto akati ambassade to ça dit bo poto informer na bino na anvex ba jeune baza kuna ou ba sa musala très bien pour la rapidité. Donc, dans une semaine, j'ai passeport, on a contacté Jimmy et Chimanga pour la Chapelle. On va tout remixer. Donc, joyeux anniversaire na yo Soraya Katembo. Ok. Joyeux anniversaire na yo Yasmine Kuba Kusuti balobi ekela mwengenga kana molili mwasi kitoko me mayele leki makasi mayele belé. Donc, ko se tromper na parents te muto mayele Yasmine Kuba Claudette Boloko, Chéribet Tanzambi, les descendants. Donc, chef de file. Donc, na pesi Vincent Bolenge na pesi Bambote to, na pesi ve Jamoul, Bambote to, na pesi ve José Tumba na Suisse Pire via Petit naye. Donc, na pesi lisusu ya Pierre Binda, grand frère propre, les grands italiens. Mote ma sœur Adrienne Zimbu, ya mama, oya biso moko. Na pesi Doudou Nzimbu. Na pesi là où repose le cœur de Yaboga, Minette Simbu, grand prêtre mère, 5 trophées. Na pesi ma mère Mine Mbou, maman Mokonzi, motema ya José Ike Matembele. Na pesi venanga Adida Kiese, bambote trop. Na pesi Kulutu, grand frère propre ya Fortina Injembo. Na pesi Samindinda, grand maître, choisi Matata. Donc, côté kuna osambe ezate na pesi Gauthier Bazamba, pesi langa mama Bibi, bambote trop. Na pesi Ambasi Kisula, na pesi Gigal, les propres Kisula. Donc, Papi Coco toujours ensemble. Donc, ya osamba ezalité, ya osamba ezalité na pesi venangai, bienvenue Mangani Autrichien. Bongo o esika tozalaka ya Ali Jabire. Bogar moko pire via petit na ye ya Ali Jabir. Donc c'est ça la pesi moko migeni ma la pesi serre de tis o ezali mwana ye moi pe ya bazifio tunani mama kasi o ezali moi ya bazifio tunani ezalaka le 23 décembre pe ya sonam. Donc na pesi serre de tis Simbu grand prêtre mère mama Kulutu abana ekela mu pe engengaka na molili yona ya Liza bambote trop. Et venanga Foge mambuku pire via petit na bambote to ya Paul Kansetre Mukubi pire via petit na bambote to toza ensemble Beni Kovundu no kwa bana Beni Kovundu Gilles Kibin Salongwe BCBG après 30 ans est-ce que vous avez 30 ans ça dit 30 ans pour la BCBG. 37 ans. 37 ans. Ouais. Gilles Kibin. Oui. Ogangi poni. Mais 37 c'est belé hein. Mais oui. Et là qu'on y bat pas ko comprendre na 37 ans na. To elo ko ni comprendre na 37 ans na c'est temps ogangi à 37 ans. Et lorsqu'on a gagné na 37 ans na BCBG c'est le gangi singa. Bon na boula mikile est-ce que on a des comptes finales c'est ça. Première question faut il a biso na moto Gilles Kibens après 37 ans na BCBG. Est-ce que BCBG et Européen ça y est des comptes finales j'ai bien piana par exemple à offrir EP Axel Moko na lemba wana basombeli 37 olobi bien
mais il faut yeba yango bonheur nyo surtout ya mokili eza kaka des comptes finalité. Mais pour na musala. La kata c'est ça le bien nanga se défendre. Contre la Bible était cette fois-ci. Et ya pardonner on a besoin de s'exprimer s'il vous plaît. Mais Bible était. Yo mutoko pona te bato ba otala biso ba oyeba suna lobi mabe na lobi malam. Nyo surtout na répondre ça ka Bible. Mais tant mundela afutara ba des comptes final awa. Ezarate ke yo c'est ça mutu quand même 37 ans servir. Ya na butu pe na tango lobi makambo ya kofuta même na nzambe pe azwa mbongo. Ve vazala ki église akufela mobali mais nzambe faka lobana yeko za na droit ko cotiser te ya kopesa mabonza te poza na revenu te mais nzambe ajijaki ba millionnaire ba milliardaire époque wana batu mabe aponaki ya nani ya veuve histoire munene za na Bible na acte ya Safira na Ananias ba pometaki ba ko sunga musala ya nzambe ba koma ikokosa ba kufaki mais zaki pour la volonté ya nzambe te pour Pierre zaki na arrière plan dans zaleka na idéologie ya évangile ya ancien testament ya œuvre dans soko sali omoni nzambe omoni dans mutu po wana tozaki na avocat te pembeni ya nzambe toki na mutu akufaki po na biso te yango omoni on doit faire très très attention tant omona nani Gilles Kibesa sali batana na président JB d'abord signe amour ya famille ya loyauté. Il y a compassion et charité. Très bien, ce que je me bien dans une célèbre, to BCB Jésus. Mais non, excuse. Il y a ça amour, loyauté, confiance. 37 ans. N'habitez, on dirait la première musicien ou un orchestre. 37 ans. Si qu'on soit autre s'exprimer, Isabelle. Donc, il a que signe, moko ya bien. Net tout le monde a tata mo bazaki na banque, sala, c'est bambou les belé. Après, je pension na. Mais tango zala ki ko beta na ninwana. Donc, azana makoki. Azana ndenge pe atambusi vina e azana temps oyo a réussir vina e na milieu ya wenge kombo na ezali répandi omoni kombo na ezali lo répandi na communauté parce que batanda lo bakeye ba Gilles Kibens ba yebana te ba Gilles Kibens c'est pas JB ba bimate ne to lo ba maintenant on doit réclamer ba koli et s'il vous plaît s'il vous plaît OK merci mais wana yom to rectifier mais ngana yebni ba tunsu ba na lo ba na yebni déclaration ba kino zeleka ba umeli mais non s'il vous plaît yaya nga na beta na wenge na ibam na oloba mais lelo na moni kombo neza répandi partout na planète ba autorité ya mboka bazo benga e batu mususu ndenge nini wenge mais alakisi kaza azali na loyauté vis-à-vis ya ndeko na ye ya président na JB Mpiana batu tout ba oloba makelele menga bugis na solo la ina parce que c'est mon grand frère banda toza na wenge to swana te to discuter te to bunda te na mankai respecter pas mankanga respecter Ezaka Kayete, Alain Pelapa, ko témoignage avec chef Nabiso, ti le to solo la très bien en famille, alongwa wenge atamona teke na sali interview mo contre ye, baza moi ebele ba ko témoigner. Na pesa mututu ba patient kusangila, na pesa mututu place ya kivie. Na wele la ngot, na pesa ka mututu place ya ki ancienneté. Entre ta biso kutu ba te bele ba kuta ki biso na wenge. Neti shai rio ba kutanga na wenge. Mais ba kutanga na wenge te na ndenge ya podium. Mais na ndenge ya podium bon baba doyen nanga mais na ndenge ya cercle na ceinture ya président JB bakuta inga mais tout kala ko beba na bango ata mukolo moko te bate bele bazo benga e sala be mission o take JB sala be mission o bombarder JB sala be mission e singa bogis bompe ma je peux pas faire ça président JB c'est mon frère c'est mon sang mais vous trahissez quand même s'il vous plaît n'a pas sa message non, s'il vous plaît, le Bible c'est mon sang, c'est mon frère, boye. Mais l'autre qui est important. Et l'autre qui est important, que, bangonande konaye balingana ki, ba yebine ba passer vie ensemble. Alors, jamais, dans les canaux médias, dans les canaux médias, pour ngana sala émission, comme take président JB Mpiana. Na Bali na maboko na ye, na Botibana na maboko na ye, na tamboli na sillonné partout na planète, na leadership na ye, na ndenge na ye, donc c'est bon. Ok. Président JB Mpiana aussi, alobi ke wana frère na ye, wana makila na ye, wana ndeko na ye. Omoni, ba Congolais mitema mabe et beaucoup foot à une. Yaya Malembe. Yaya Eskiz. Asali 37 ans quand même. Yaya Eskiz. You on est dans la prompte. Yaya Eskiz. Retourne les années. Yaya Eskiz.
Ye mutu mukolo koyamba ye aya ko explique oh ya eski ngana yo loba eski on peut se payer idée tout ça wane on peut se présenter non ya non wana to komi na ko déborder il faut que na ba limite ngana zo loba oh na yebi ye muta umeli na wenge kolekanga tozali na wenge na comme liboso ba musicien mo bazala na pembe na président JB avant tozala na kati ya makambo ya wenge et to komi kubeta na wenge ngana tiki bango mais to solo la ka c'est la famille parce que to sala famille ya makasi ba souvenir za ebele ngano yo défendre ba makambo wana te ngai to kutana na Suiza et loko mobo ezali na kitambo alimentation mobo côté na banola na GB ko kota komona kaka to kutane to yambani papa to kangi ba photo to seki abenga wiki viena o akomi na likambo ngala tombole liboko mulonge chiwa kala sawa université abia kitoko alobi kitoko ayibisenga me wana ta na kufi le onotika olobango te ale non dit donc na yebi makamo na oloba o ezali import so balobi ke aza babeleli ndoki elakisi te ke so to beti na wenge ba komba ezali te nga mukolo mona podium to bunda na bikule bra omoni image mo eskize tambolaka vie evoloko joker to yemane na wenge na to so mona image yango vie la evoloko alanda wenge na Suisse siko tant balimba yemba président Jibabi non ils ont un mission mo aza fanatique nous aba benga ba benginga ayemba kombe ndeke ya moibi ya chaka kombe donc tout ça là to yemba nzembo wana siko velai to bano yemba ona siko mukolango nga na yembaka na koma yemba vocal na walai oe abalingo me mabinadama siko bikwa ibidaki nga na yembaka yango mais bikwa nga kalem niko ya yemba to bebana na mabe comme que to pesa na ba boliti na podium na bikule bwe éviter mais lwa to ba mpangi to famille to sisaki to kemak do to ko dami donc c'est la famille ko quand ça texte to za groupe moko ba discussion ezala raté zanga raté on comprendre o ba bengi ndoki oui ce que président au salani ata soka ju par ya président ya Virgile Kibens tam suso oloba yango te azana manière au sailang au salandeni omoni vie marai akamataki abeti vie Kester Mbata marai oh histoire vraie abeti fumu patari wambi vie Kester Mbata na viva vie Kester a exigé marai toye donc marai longwa ya tikala vie beaucoup le temps que grand prêtre alobi jamais na suspendre marai pour saler loka mabe mais non longola été merci mamikolo vie Kester akendaki marai atikala na viva bon so eti bon so ki siko vie beaucoup la longola ki vie marai pour na vie Kester ce que vie Kester akendaki vie beaucoup voir na tam swengeza na contre-temps n'importe quoi vous comprenez la vie tant vous chef d'entreprise faut être sage ngai président JB moyena tanga te pour na ko créer ba polémique abuzoba pour na lango besoin te na bogis assist pendant petit na biso moko ba kota ki sika na owando pour alinga manquer nga respect et pas bonaventure ayemba te conseil mabana toya petit mususu pe alinga manquer nga na New York weza ko yebisa ba komona bonga bana te na ngo besoin te na bo ba makele bango mo place na oloba misusu po yamba bango bango moko balela muso ya bonde la nga na chambre nga na benga vino bivio kaima aye ko bu ayendule nit bandula minene bo États-Unis ba masa musu ba fana na ba Chicago bisika mo balandi bino ayelo ba basket ba jean ba biloko to lingaka ya ndule tango ya na kino za na propose représentable yesu ko oyemba to sandeni monanga manquer nga respect ya kanisa yeke bon ndenge ba ye wana ba yosko na besi weshi muta manquer respect ke funda ba JB non c'est la binga kutu na funda kite ba doyen orchestre bazaki ba sepela na ngote olaninga nga na sina mona mise mo manquer doyen mo respect ba suspendre bango na bonne année nga na bengi vie na longoli embargo wana vous comprenez na expliquer via singa biye bisa bango basumba bantaba basombelo bantaba parce que banga ba fana pale donc musicien na jeune mangaki doyen moko vous comprenez et bon on s'appelle kita bino ba Gino banano Fuji te kita zaite parce moni ba charisme ezalaki makasi na ba respect okela ba pe ba suka na ba jalousie te bayaki poto ba comprendre que ezalaki bongo te tant bazali na Kinshasa bazali na intention tant to komi na poto ba comprendre que savoir faire na yo na chance na ona relation na yo poso mutu maza besoin kabela
Nono Fuji mbongo ngana okale nani nzele muso afanda na ligne na kaka Nono Fuji olandinga azali musicien ya wenge ya sepeni na Nono Fuji siko yo yebi place nzele anazala to magicien to bano benga ba momi to bolinga bango te to bobenga ba to kabola bango te bango pe bazo beta na wenge baza bana ya papa chéri et qu'on qui peut savoir ya mutu ndenga marqué po biso to beta ki na wenge pa président JB na podium a tie clin d'œil mais population na kata sale longoli clin d'œil ba tie doléance mbonge bwaka mibanda kuna tikune toni na dollar pichu mwenge na Jean-Jacques Mbwa ba matina ba bana basi bazo pomper ba parfum sou ba ilo ba cadeau donc likufa libika président JB to telemne na aéroport na Rio alobi musicien tel orchestre au se comporter mabe soki mission azala ki bogis c'est que ngana fuka melaye alors pour bogis doléance ebeta partout donc bazaki na intention ko ba mikolo bakala kabatu yo yena orchestre na répertoire te yo kutinga na kati orchestre nga moko so présent matin na emba attend sous 2 chants ou 3 chants na otike le mo ba Moïse le na tongo bon minette na tongo liba eza partir wana liba te mais tant basali banzembo ba embi disque ba cheche ban disque bazu ba espace izalaka bongo ngai pe bogis na ye concert na Élysée Montmartre na yembité na zuba mbonga mabanga gamo kate pesa Matisse ningate obina vie bovic basakila mtako bonde la prise chata bogis ça improvisata mais toi avancer ba congolais bazo sala ba analyse selon bango pasteur Mukuna aza crédibilité pour la mutu ko la JB mpiana a confier na ye a sceller ba prière et puis ba professeur zobima na vidéo moko na tindeli Guilain na si revensirango jiba ko mokende na bureau na église la pasteur Mukuna bon osambela c'est normal bon ba prophétie o kubima et pas pasteur Mukuna sinon ba analyste ba congolais na taille na ba TikTok na ba émission mususu ba pasteur Mukuna na crédibilité na Congo lelo que o jiba ko pese confiance vie ya makambo eleka na vie na ye ba tout monde en fait yo na pro de vieux non analyser l'émission ça. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neveyevite. Yaka, tokisina metro, chateau, mutia, daka yau. Waka yau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina kula metro. Papa tabu korobo ya takuta kutamsanga. Bisa batani ngaba le bani. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza au boyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu, ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene, alingi azala na nsima monene, baanche monene, bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimasio olingi soko moni ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Oya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Bon ngai na jija makambo ndenge wana te, muna moto aza na ndenge na ye, nzambe aza na façon azomonela bamakambo. Donc paster mukuna nga naza awa te mpona kosala bajugement na ye to oyo akolandela baserviteur de Dieu oyo aza boye aza boye, mais eloko kaka nayebi ntango tozobondela tosenga discernement. Nga nayebi baprésent jibe banda kala na babenteke asalaka bagene prière bana bafrère bazoya azoteya ye frère Guilin, oui na se rappelé na benteke wana ya bamakambo ya bakine bouger bamulolo bakala ibwingi bavoyage wana baza na jeune mo Guilin frère donc banda kala donc aza moto ayebi parole na ndenge na po parole moto akokisa yango aza te chaque jour donc révélation ezali progressive quoi. Okomonaka les mêmes versets bateya lelo même kolomiga ote yango ate yango ndenge mosusu ka les mêmes versets bakozwa 40 pasteurs na moto ote yango na ndenge na ye. Donc na sens wana oyo etikali ezali nzambe soki aza na posa ya mwana na ye ayebi bisika nini azolekisa ye. Bisika mosusu omona Paul baotraite ye assassin boye na boye, ntango Philippe akomi nga informe nzambe kanisa Philippe aza disciple nga informe Jésus ke Paul aboma bakretien okoki koinforme nzambe ndenge nini makambo esalama na 20h biso toyebi te me nzambe ayebi. Nzambe alobi te ekende obondela mpo na ye mpo nga nasala ye akosouffrir mpo na évangile. Vous comprenez? Très bien. Donc cela veut dire baparcours mosusu biso tomona yango ezali mal nécessaire ekozala mabe eza malamu, mais nzambe ayebi pourquoi permettre bacirconstance wana na vie ya motu wana mpona kofungola esprit na ye na makambo mosusu. Très bien. Et Zolo, fallait obéir à tous les stades de France, dans ce Royebi, fallait ou pas? Vous êtes informé quand même? Oui. Fait rigolo obéir encore en reine. Mais différence, bah ça, na milieu à Congolais, ou ça, la grande différence par rapport à des artistes autres comparés à Bango, fallait na faire. Par rapport à la salle, et aussi la neti faire, il fallait pas bêta encore à reine. Sinon, bah Congolais moussou, fallait faire, et puis à Tchassa, mon le neti stade, na France, ça, ils ont analysé. Donc on analyste hein. Bango mbale ba bravo ba artiste. Bravo ba artiste et bango mbale félicitations. Donc moko ale na tongo, moko ale na poko. Bango tout balé. Omoni carrière nyon surtout ya fali et soukaka te na Stade de France. Aza na temps ya munene nazo sala ya fierté ya makasi ya musique congolaise to ya Afrique to ya monde na temps na ye. Na ba temps o ningi nzamba osala grâce et pas na ye. Mais il ko empêcher te mutu mususu pas sala yango. Des Stade de France. Oui, il y en a le beat. Parce que quand il fallait qu'on bête na 4 personnes qu'on imaginer qu'on bête le Stade de France.
Même quand on annonce la période, je crois 2024 ou 2023, beta Stade de France. Comment on sait? Est-ce que beta Stade de France? Total, mais à beta lelo. À ça, il peut sold out. Donc, il faut tous en andenga au monde là. Faire aussi à beta lelo oyo lobiwana. Accord Arena. Accord Arena. Bravo l'artiste. L'artiste est scout na France. Ah, on a beta Accord Arena. On a beta ba Zénith ba Olympia. Donc, l'obé cause après 3 ans, après 10 ans, 5 ans, vie à Moutessi, mais pas en Zambie, à Betty Stade. Nana weba. Mokili en Zambie. Faut pas sous-estimer. Faut pas que tu aies point na ba vie à battre. Vous comprenez? Dans Nzambé, la Bible dit a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, pour confondre les analyses. Ya kuchaba point na ba vie à battre. Ya okosala boete. Ya okosala boete. Nani aza Nzambe? Nani ayebi lobi ya mutu koleka Nzambe? Donc tout le monde a battu belé bazala sous-estimé. Le président Félix tu sais que du coup tout papa a eu pouvoir t'es bon Félix a comme. Donc Félix a une prophétie en Nzambe depuis 97 quand il chef de l'état la cour. Bible bito mépriser prophétie mais tout examiner en. Donc pour nanga izali bango balé courage, félicitations. Mutna mutu yo le soso ou ale matembele. Yo le omeli champagne ou le baté mutameli coca amelité. Kutu bato ba meli ba coca bazana ba problème ba santé ba opekisa bango. Et comme mai. Donc chaque chose a son temps. Tant moninge koki bravo. Ngai loko na reteni ba osala fierté n'époque na bango ya musique congolaise. Oyo artiste. Chaque fois so ba binisi album rivalité za makasi. Au lieu de ba rivalité tozaki na ngomona o artiste munene. O kuna ta msusu ba hors gamme, ba demi-ton. Mais to chakaka poids, équipé pour la thé, équipé za thé. Bango eza musala. Oyoki, desa ese choyo ebomaka. Oyoka ngo pe. Ya tsuna munyango beta na TVT. Ah, te na tuni kaka. Na quand te point congolais. OK. Congolais de père de te desa ese na we bango te na usatiki ya nzembo ya kitoko. Oyoka kote kuna misama na kabalu kima kambo bavandi kimia motema ezoplere moto akokotela ngwazali te ngana yikula santima bolingo na maboko mayo uzokake ukamona mobala yembe osanti ke frisson makwanza esali yo masuna web fere yo kabongo buso zimba bona yo kabongo boso fali wemba na yo kape makwanza a mélodique azana ba mélodie azana ba humanisme donc bolingo titre nango ki bomango explication nango mige ozo comprendre donc ba osala musala bien bravo mais ba rêver lobi ba sala featuring ba osala vente makasi tika la histoire. OK. Yango ne faut pas ça là. Oh oui, rana jibi barata. Tant susu. Kofina jibi barata. Donc yango monique na sens wana. Bazala teke o sokto yembi ngana ofula o mtofula mtoati mno sasa ibana déjà. Et ça là qui on dit ntongo Koffi Olomide abora jibi mpia na concerné à Paris. Ba question na wesili. Et ça question te wana. Na tunika so ba question. Ba question ça on appelle ça question. Ah mais to bito ngana za na réponse ta makamona te. Mige obi yo kuma osambela ti normalement bato basambela balinga okabola bato te balinga bato basangana yo na tuni yo soki loboko na Koffi na podium na atangi kombo JB ezelo esala masute entre les deux artistes mais Koffi eza problème ko sala ngo eza problème yo sko muto sambela na lobi o boycotté comme réponse nango o a bien jitose le JB patanga ye bakuta na ba lia ba mela ba seka mige pardonnez-nga problème nanga makasi ali eza mabete eza problème te mais oyo ezali important so loboko na etindo na mabe kata yango kanisa balobi te ke so loboko ya mige etindo na mabe mais balobi so loboko na nga mobogisi etindo na mabe na kata yango donc c'est ça. Merci beaucoup na passage na yo journée Noël na bandeko nyonso batalaka biso bandeko basabona na chaîne YouTube na biso nzamba pambola bino baopeno basabona te nzamba pambola bino merci to kota 2026 na kimia nyonso totika nyonso ya mabe to vanda les 31 to ke l'église o se reprocher yo moko ninyo mabe osali na neo
bane koya osala yango te tomatisa esprit na biso tolongwa na délire ya kofinga bamama baninga bapapa baninga kofinga migo kwe mwa malamu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nzamba pambolinga nzamba bénir sokolinga vraiment esika mais c'est grave parce que na année au 2025 so tali na TikTok soki ena batu bafingi batu zaka ba congolais na tali ba TikTok ba sénégalais na moni makambo wana te ke o mona sénégalaise mo azo finga batu na moni yango te ni ya ba gabonais kuna na mona ba osala ba contenu mususu ba vidéo mususu mais biso zaka ki mona mama moko yo finga papa moko bo mwana moko a 20 ans finga papa 50 ans o mona biloko na eza bien te to sala effort ils ont accepté la malédiction surtout biso ba jeune parce que moto fingi ako modir pe yo malgré tata na parce que yo muto tumboli non moto fingi après 15 ans oyebita oza nani bato mususu nga na mona akompe na pouvoir au modir voilà nga na mona komodi bon komodi ezali malédiction ezali avec cause tango finga mutu pa kolobelo mabezu yo parce que cause mo ezali juste asali yo finga voilà parce que oyebi pete lobo koza peta mususu yo te mais mwana na yo aye na musala par exemple akomi na musala et tant akomi na musala babolimisi mwana akomi na musala abatu yo komona na okomona onyema yo mwana mige oyebi te ko blessa mutu mo moto papa na soba na olela pona ye bouton mais ba boulot ezali bien leo na moni mwana ya pasteur Coutinho Fernando aza ministre papa na bango mutabana idéologie sauvons le Congo batutu bayebi mais sala étude net ba boketu ne ba finga ana ba ne batangi ba classe ba silisia ba classe solo soka zali na comportement bien mwana kokoza nga poste na Kinshasa batu kombe ba na Kinshasa babundi komba lokola boketu tam susi ya chango kati mekoza l'opportunité mwa munene zali na vie na eme munoko na e malobe zo bima mais faut ba peka munoko boketu on te sauver pe Congo po Kabila asala ba élection na facha za pouvoir non il faut pas dire ça non ya excuse ya excuse ya bolimbisi ya sanso na oloba ngo ya lisanso no na loba boyete pona boketu vous comprendre parce que ba kaza grand frère o to banon solo bien petit na nga ya bogale so abenga oloba nga bon donc cela veut dire sanso na oloba eli o tia une RRT na sens que IDPS eza parti ebunda batutu bayebi bat bakoyi koya pe bakoyi ba combattre Congo eza IDPS eza batutu mais combat Etienne Tshisekedi na ngako awanga ni na Congo parce que Mobutu a fait 32 ans grand dictateur ya parmi ba grand dictateur ya monde mais papa Etienne Tshisekedi a souki sae Facha bundisi et président papa Etienne a bundisi musée a bundisi Kabila donc toyebi ngana zolo bana sens ceux qui passaient Coutinho le qui sauvons le Congo donc boketu pa kota parmi ba figure ya mineno ba bunda ikomba mais il fait un objectif na bit oko raté pe loko moko ya bien il y a rien pour rien papa Etienne bakutani na kengo wa dondo ba changer ba programme ya ba plan na Belgique avant élection ya 2011 alobi ya bunda ki te pona kengo comme président na place na OK donc cela veut dire amour mon côté ya mutu ezalaka kaka bo amour no c'est un intérêt nazali na basi mibale na poni ona bala pona mona comportement na ye nazalaki na master o mais yesu kitana matanga ya olalisanga maso sona na contre temps alandanga sunganga donc amour no c'est intérêt preuve ane Dieu à travers un intérêt alobi non ça la différence na bato basalelanga na bato basalelanga yozo mona kana sambelaka na zampia ker na zabu dessin c'était edindi na côté ya mai ya nani ya Sonika Futa quand mutumo mutabiki ou assemblée en église moko jour wana nda yeba kaza na Jésus si 38 personnes 37 personnes ba kufie mo mutabiki ngasko na olala na Jal Santerre na uti studio na Palme Beach na Vesek Bidens na kuti yango donc attention ya amour non sotel avec intérêt parce que mutaloba neno lobi boete mutao travailler pour na moninga zate yango moni photos à la bien message un message mo très profond po batebele so ba pesi bango micro bazo mona ke fo baloba tout ngai ne naza biso to bato to takara batute mais so takenga no yo ozongisa ponga ba epsinga teke papa na biso so uti libando yo bando lela ngasko na uno bunda na camarade na yo za mobali babeti yo na moninga no net bo bunda na kola bongo yango moni ke na guerrier so lobi na yo ozongisa mais na déjà bato te to banda bato pona tala bato bien ba mima masolo musu yango te nanga na bisa vient na ngai photo Joël Mbetenge ye kiminga vient na nga bima na vie ya mukulu
bosala ni osoutenir mukulu azala na posa to soutenir ye mukulu atikala kotonga yo te kobundisa yo te yo sala ba émission awa na amigo zo expliquer que JB tu maintenant c'est ba calcul boye JB to bundisa JB za danger ba yebi ça na YouTube ouais pas migi le longo zonge la sous JB boye te tika présent JB qui m'avait yo za grand frère nga na pesa respect trop yebi yo za yaya moko moi soni moko ezalaka na nzoto de bofanda komba yaya ozana leki mo lokwa président JB pesa au respect mais yo ngo no taki no munite ke ezala fo parce que tant yo sala bon biso to notika yo to ya rabaisser non biso tant to linga to répondre yo ezala bien te yo za yaya oza mbuta oza mfumu ozo to monani komba yo za yaya to kitsa mutu grand frère mes respect oyebi nde to solo ana yo kulutu tant ozo take président JB ide no zani azana mutu ta ko répliquer non il faut opesa et respect na et yo zo mona eneti kaza rien pas de problème mais bato ba considérer baza ebele un grand leader wa sel ba boulot à danger o batamboli na drapeau ya mboka nasi jeti malu akoki koloba teke bogi solo bibo eneni grand frère nena lobi ata place mote na manke o mais na moni osala be mission o take président JB to sozo take esko biso utilité na biso nini so to ba petit merci Kulutu totema na biso OK nyema aussi si na biso émission na sepeli ato bonne année malamu na famille bonne année malamu pe na bonne année na grand prêtre mère Minette Simbo maman Minette Simbo et kela muninga na molili 31 ans bientôt de mariage 31 ans des mariages ou de vie d'ensemble non mariage légalement tia non benga au poto to lata na penza ya si mulele ataka di point bana yo pe bonne année alifante donc vraiment quoi na sepeli ato surtout ça non toujours ezalaka bien mais peuple congolais de l'eau omoni mutu kumase te photo shalom kumase yaza ya makila ya ebi neto beta kati vraiment congolais na ebi ke bande konso bazana ba Uvira na ba Goma na ba Sud Kivu partout ba traverser ba moment difficile eza volonté ya président Félix c'était ezali plan ezali ne makambo ezokende président akoki ko abandonner bino te président azali président o bomoni ningi ba effort azana ngona ba souci pona bino toza na kimia tozo récupérer bisika to wana na yebi ke koloba ezali trop ba nyonsologue baza trop bato ba yebi trop baza trop mais toza na nzambe kopola ezali te mbote to na yo na ya Pierre Binda motema sœur Adrienne Nzimbo sœur Adrienne Nzimbo pe c'est la mère Francine bambote trop sœur Béanzimbo longo bambote trop mbote trop na yo ya José Ike Matembele mbote trop na grand maître choisi Matata donc na Papito Kindudi bambote trop ya Fortuna Nzembo Samindinda bambote trop na bino mbote trop na yo via Dida Kese ba bonne guérison na VH à mon voto là senga ba opérer ya mauve que ça peut bien bonne guérison bon rétablissement VH à mon VH on a perdu là on a perdu oui amigo lui ko se repentir hein non masuma ngoti wa na se peloter merci na ba ndeko tout merci Kulutu pour la confiance invité on dirige émission suka ya année peut-être to kuta suka janvier pour to banda année merci na ba ndeko tout bolandi biso soki eloko reprocher ça bo hésiter te so to changer ça pour na bino ba reproche ba remarque ou bien biso merci bye bye chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72.
le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatoza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau ngutia daka yawu awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so lula metro biso talinga koloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo bamama babebe ebele bamama bazotambolaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo mpe baza na besoin kosala taille mpona kokita mamumu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene bahanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekokikoti wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga